video nazo cha awa na sima na ngai esalami na Cameroun. Papa oyo abota bana mibali na mwana mwasi kaka moko. Aza na ba garçon ebele. Ndenge aboti mwana ne moko ya mwasi wana parmi ba garçon ebele. Papa oyo alobi muto libanda kokia kozwa mwana na ye ya mwasi te. Ye moko abandi kobima na mwana na ye ya mwasi. Mobala liboso ezalaki papa oyo. Abimi na mwana na ye ya mwasi, aboti na ye mbana. Ole suka wana bandeko nyonso mibali. Avant bakende kobima libanda na mwasi mususu, fo babima na ndeko na bango ya mwasi. Yaya liboso bibina ndeko na bango ya mwasi baboti. Ya mibala bibina ndeko na bango ya mwasi baboti. Baleke bibina ndeko na bango ya mwasi baboti. Mwana mwasi akoleka ala ba video na kotia ye. Aboti bana 6. Na papa na ye, na bandeko na ye. Bango balobi eza normal. Ezalaka bongo. Yaza mwana mwasi ye moko na famille. Pona nini mibali msusu bazwa ye. Ava bandeko na ye bakende kobima na mibali na basi msusu. Fo babima na ndeko na bango mwasi. Donc avant kende ojo expérience ojo nano osali nano stage pa ndeko na ya mwasi. Nde okei kobima na mwasi msusu. Nde mwana mwasi oyo. Bana nyonso aza na bango na maboko soki 6 enfants. Bana ya papa na ye, bana bandeko na ya bayaya na ye, bana ya baleki na ye, bandeko na nga. Mokili eza na makambo. Mokili eza na makambo internet ye vraiment kofungula bato misu ke makambo yo kanisi salamaka te. Soki ezo salama te koto ezo salama kote kuna. Kolobaka jamais non. Nyonso ezo salama na mokili. Comment papa oyo boti mwana na yo? Yo mtu fo bima na ye liboso. Abozi mwana no a mwasi. Opesi bana na ya mibali. Pe bazo landela. Singanga tembeleko. Oyazi. Yaya oyeza kindoki. To eza malade ya mtu. Lisolo autant na yo ki on a moni ba video na che. Comme na bete ma solo vrai. Na bitika na bete la babone nanga. E salinga somo. Mwana mwasi na za quelque part. Azolo bape. Na kutia video. Azolo bape. Tambola na mokili omona makam lisolo esalinga. En tout cas bandeko merci na ndenge bolandi lisolo, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, botinda masolo la bino. Nasengi merci na bato nyonso bazotinda masolo na bango bapesinga confiance na beta masolo na bango na place publique. Merci beaucoup. Nakoki kotanga bakombo na bino te pour na ko protéger bino parce que internet eza makambo ebele ya mabe. Na kotanga bakombo na bino ye koduka ma problème ya ona tanga bakombo te. Mais mutu nyonso moko apesa ki lisolo na ye aza ko se reconnaître na sengi yo merci parce que ma solo na bino eza ko édifier na ko sabino te. Merci beaucoup.